émission au Bomesana Kotala na www.botestv.com. Je pense que son gandi les Sikozali, Kokomatique, donc bisika partout, Papa Gordon, Binonio Sobana Bilaka, partout Bozali dans le monde entier, dans les États-Unis, partout, en France, Bozolanda, na Minichu Bozo, c'est parce que Ngai Noël, tant que elle periodista, Naza Awana Mfumu Mulundo Makies, Yagoka Mozali parce que Nae Awa Balobi Langa Kemfumu, Yende Mokonzi ya. Yende mokonzi penda ya ba yindo oba yinde sauveur maintenant ngai na bino toko sululango parce que bozo mona déjà mfumu mulundo makesa za pembe nanga donc ya ko kamwe ezali memba liboso te bomona ngana mfumu apo tozali biso ne soba na bilaka donc epesa zuwa te na bino bolanda biso partout bino bozana oya bino biso pe tozana oya biso ya biso ndenge balobi na biso akokoma na biso ngana Christian na ndeko Christian babiki ezali yo. Mais avant na banda na ngina persona mbote pour bana no partout bazali na monde bazali ya kosepela koko mbote mbote tata journaliste koya awana kamwe makasi ya fumo bazo benga yonde sauveur aba noir na ebike batu bako se rappeler nango na mutuna na ngayo siko tango babenga ko yonde sauveur aba noir et elobela ko nini. Ceux qui étaient bazali kobenga ngai sauveur ya ba noir et le bilangai mingi pour kuna na bana Israël babungaka bonzambe pe bokoko na bango menjambe na bango elim Jehova akitaka Moïse comme que premier sauveur pour alobela loposo pembe kuna na sud textuellement ndenge bazali ko benga biso ba sauveur ba noir kubanda tata kimbangu tata mpadi lelo ngai tata mulundu makese kese Afrika pona likambo etali bobungi ya bonzambe obie bobungi ya makambo nyonso ya mabele na biso ya loposo moindo no ambela Afrika tala esika oyo bana bamoniki bakoko batata bamoniki ya solo asili kotelema pona kotalisa biso likambo oyo tala esika babinga moto sauveur sabe nzambe alobelaka ye azokolobela pe baninga na ye mais nzambe alobelaka yo nzambe alobelaka yo mpona bayindo en plus obangi te oloba mpona Afrique mobimba est-ce que ya bato pe baafricain oyo baya lokola loposo neti biso bayaka pe barekonetaka yo nde ozali apa mfumu kimbangu tata mpadi eza yo mfumu olundu makesi bayaka pe kokonsulte yo ningi bayaka tovanda na bandeko na biso ya mboka oyo na wapi bana Cameroun we ba Camerounais tovanda bango mwa mingi pe basepilaki na likambo oyo boya bini ya solo tobungisa bonzambe pe bokoko bonzambe yango pe ba photo ezali poki totiki yango eza pembeni pe na kotalisa photo ya ba Cameroun wana ya solo likambo oyo ezali pona Congo pamba te ezali pona Afrique mobimba mais nzambe akitisaka ba sauveur na mboka moko nde sika nini oyo batambusaka sango na bisika nyonso oyo ya mabele na bango bakoyoka ete bonzambe esili kotelema mais ezalaka mwa pasi mpona nini ezalaka kuna na sud tala ntango molai ya Moïse te kino mpe balelaki biso tokomi na désert yo Moïse ozomema biso wapi Belénir Joveni etake deuxième sauveur ayaki kotalisa moto ya suka ezaki Noa ete ngai nzambe atindi ngai lokola bato azolinga koyoka te ayebisaka natonga masuwa natea bato na kati ya masuwa aboma mokili asala mokili asika po bato bayeba ye kuna na loposo peme na bamindele yozo senga baboma lisu mokili obike mfumo biso en Afrique tozo souffrir sikoto ngolingo baboma mokili yango est-ce que yo okonendima en tant que mfumo bato misu batikala c'est que ezalaka ndenge wana ke toboma mokili mbe tokomi na ntango oyo ngai nasili kotelema te mbe telemaka na ntango ya tata kimbangu me nzambe aza na mawa ya kokitsaka bato oyo poki babanda kolobela bandeko na bango me tana nzambe ezali po mingi bazali koyeba nzambe te
bubungi tang molai na kati ya christianisme ndenge tozali koloba boitala mingi ya bato tozali metala mangomba importé o baye nango ndenge tondi na bawenze na baveranda pe na babalabala etala na kati ya boulevard bato bazoko te ya wana eza bonzambe te nyonso wana eza mpona kobungisa biso yango wana nzambe yambo aboma mokili atindaka bato neti ngai naza untsuka oyo na ye koya koyebisa ete nzambe mpe aza na kanda akoboma mokili soki eza ndenge wana te papa te yo kotala awa ntango colonisation ye kokotela biso na bo baye kokolonize biso solo nzambe na biso asilikaki abenganaki mindele me mindele bayaki na minduki babundaki te wana nde esika nini te okobenga indépendance me kotala koya kotala lokola mindele bakei moto mwinda koko changer moto mwinda zo changer kaka te azaka na kata mangomba ya importer sans que ayeba nzambe oyo ya yemo moto mwinda tala koya kozonga susu ya tata mpadi pinga ya koya kotelema awa boy kotelema na ngai ndengo olobiki yo lingi mukili kufa omoni pasi ndenge tozana ngo me boyebi nzambe te me tango nzambe amonike bozo koyeba ete bozo kumisa ete asala kanini achanjaka soit abomi asali parce que o balingo okumisa ye soki ndenge wana te na mateya na biso lokola ezopandana baya tovanda tokumisa nzambe na biso totika banzambe importe wana nzambe oyokela biso mais soki kiki bazokoboya bamonike banzambe kaka oyo baye kokonze nzambe ya ala nzambe ya iswara nzambe ya elim jehova bon nyonso ezaka na mabele ya afrika ya solo so eza bonzambe wana mbele biso toza na souffrance toza nango te souffrance yo lobi ezali souffrance ya colonisation oyo mindele baye nango mais nzambe na biso alingi ndenge wana te bino mpe bozolinga koya kolanda biso te so ezaka ndenge wana kimbango babomi mpona nini nana yebi biti ya liwa kimbango moto mwinda ayebi yango te biti ya liwa ya njinga ubie kimpa batumbi ye na monseigneur Bernardo bato mwinda bayebi yango te mais lelo biso tozolobela bino bozokoyokaka te bon nzambe akosala nini akoboma mokili asala bato mosusu oyo balingi okumisa ye mais ya Yesu Kristo toyebi ntina kufela mo ya bino toyebi te siko eloko nini comment dirais-je eloko nini ekosala mpo biso tondimela ya bino ou eloko nini bato bakosala mpo bandimela ya bino so lobi nde wana pa journaliste etako moto mwindike ya bino tala esika nzambe azosilika yango wana po ozolwa ya bino yo oza donc oza français bon tobengi yo ozali nani libanais awa bon mais soki oza moto mwindo kokoloba teke eza ya bino moni kanda oyo toza nango ya kolobake ya bino bino boza te mais bozokolia biloko ya afrique bozomelama ya afrique bozokovivre na kati afrique mais bokokolekisa bino bokokolekisa ngai nzambe oyo ya bino parce oyo eza ya biso bino nde bokokolekisa biso nzambe ya bino yesu bien soki yesu te nde mobengi yesu to nani ala bien izwara nga nazalanga kaka journaliste mais nalobi bon ya bango ya bato bazotala biso nzambe wana bato baotala biso bato bazotala biso kuna baza bato mwindo bayebi ke nzambe na bango yango soki bamiyebela nde wana te me bazotala biso te bazosepela mingi na ndenge tozali kosola mpo bayebi eke ntango ebelemi mpe babandi koyebana yango wana papa journaliste tokolingaki biso nyonso baafricain toyeba ete toza na nzambe ke mbango atelamaki mpona bonzambe mpe bayebi ye na monde mpe na afrique bayebi ke ya solo ke mbango azali sauveur mpona bato mwindo mais esika ke mbango ekokotikala vide te nzambe azokomanifeste kaka ndenge bomoni mpe na telemi awa boye boya toya tosangana totemisa nzambe na biso ayokela biso mpo azongisa oyo apesali na bakoko na biso lelo biso bikeya yebeke elasi yango tokoti bino bajournaliste ndenge kolobi mwana ngai botangi mais baapare oyo tozokosala nyonso eza mindele bato asali mais aussi si campus donc oyebi kosala ata tonga te quand même baapare oyo oyebi kosala yango te mais ye lelo ozokolobisa ngai na biloko oyo mais nyonso soki ekufi olobisa ngai lisusu na nini omoni ke donc osepeli te ndenge bato baotala partout grâce à mundele mais
Mundele biloko nasomi na mbongo nasomi mundele mutapiti ngaite nasomi na mbongo na ngai na Afrique yanga nasombi donc na souffrance oyo bayoko longola mayele na bakoko na biso oyo bayoko konje biso teki na mwa lelo biso tozo ko inventer te donc na koko ko sepila na ndenge oyo nasombi mais na ko sepila teke bango bayoko koza biso ke botanga mais ça va na kati azate o inventaka tala kana na ngai yango wana mikolo yo babengi yo mikolo politique na biso pa mboka ezali mabe. Mais la chose étonnante n'a pas na babi ke yonde sauveur. Sko oko sauver batu sur le plan nini ya religion pona mutu mwindu azonga na l'authenticité onde ko mobutu ando loba persona to sala ndenge nini biso ba ndu soit yo sauveur ya nini normalement disons sauveur ya nini na kati ya Afrika. Tata journaliste so le binding wana pona mboka na biso na ndenge zo tambola nyoso za colonisation mundela salon vraiment tata journaliste mundele kat na biso bayindo asali loka malamu te so asali loka malamu betoza na France toza na ngote yangwana na ko yebso boyike lelo mabelo ya biso ba africain so ezana kata ba balance batazo balancer biso bato ba yeko konje biso mais biso pe to kosenga ete batika biso nano libre na bango o bakonje bazo kendo kozwa bokonje na mikili ya poto bazo kendo yoka oyo iza yango te ezo ya faire souffrir biso pas journaliste oyebi ke muke oyo bake na mikili ya poto bazo ko sepela mais ya mingi o bake mikili ya poto te baza na kata souffrance mais baza bato mwindu bo to kolinga biso to kende poto pour que to za bariche ou bien ezana eloko muso boyebi ke mabeli na biso ezali poto ya bariche foto landa eloko wana ko za riche il faut ko za na kati ya invention ya monoko na yo pe na bonzambe na yo mais lelo ceux qui yo le but tala mabeli na biso ndenge to tambola tala paso to za nango bongo na yo sauveur lobini ngana lobi boyeki to tika nani banzambe importer to tika pe politique importer so biloko wana to tiki yango ndi to kozwa solution mais ce gars to na kata politique ya faire souffrir ya koboma to na kata ba religion o ekosi biso to na ba morgue na ba koko na biso ba morgue ezalekite ndi papa tata journaliste yeba bien que en tout cas pour nzambe excuse ezalaka te so ezali kuna na bana Israël na Biblia ape na Afrique ezali fumo to mona ki mamba politique ba sango ba koti bata 5 ans ba sango ba koti pour ba sauver mboka na biso sur le plan politique ou en église catholique mais ba église de réveil koti na ngote parce que comment yo koza na problème kana bango nyonso mais kala na Biblia ba lobi ke yo so sala bonzambe ko sala politique te lelo ba moni nini po ke bango ba sango ba telema ba kene okota na politique aya ki po sala nzambe aya ki po sala politique omoni sikoyo eloko mindele ba osala kat na biso ba désormais ete nyoso bazo sala samba ye ba kimbango saba ye ba mpade saba ye ba ngai mulundu saba ye ba kimpa o batumbaki na mwana na mukongo na Monseigneur Bernardo papa bazo sala mosala ya mpunda po bazo ko reconnaître pensate ke biso batumuntu na bonzambe ya biso moko pe toza na politique ya biso moko po na politique ya biso moko Lumbumba akufeli politique ya oyo ya biso kimbanga akombi akufeli bonzambe ya biso bon ye bisangai banani oyo baza na poto kuna lokola ezambo na biso na Biblia biso to akoko moko oyo bamoni ke biso lokola to ye awa te ko temisa po mboka na biso Afrique etel ma po lokola to ye na poto bazate kuna na poto papa za colonisation noir moko te kami ma changer nationalité yake na poto za riche na toto mona te ba mingi baza na poto ba mboka ba mama na bango kuna esili ko beba mokolo moko te ayo ko bebisango ayo ko bongsango mais kuna na poto mendele batsa ba bongisa bisika oyo ba mama na bango ba na batana bango abotla yi bango bon ye pa na biso eloko ne zanga po toza na kata bokoko moko mais so to akoko moko donc souffrance oyo pa na biso ezalaka ya nini nde wana iza mutuna oyo ngana doko tuna mangomba oyo nyose yo konze biso wana mutuna mfumu na mangomba nyose ekolonize biso bongo tika biso te mais mfumu mbilinga pe koti na religion na biso ya Afrika na bosiko ko cha ya bino ya biso ya Afrika religion mbilinga koti bana vompe baye mais analyse mon asala ki na bana vuvamo
basundola prophétie 21 à 22 bagendaka na 44 babimisela biso mokonzi ya mboka oyo mfumu kimbango aloba tati nalingi na ngate kokotso na kati ya politique mais nalingi kaka oloba en tant que mfumu sauveur ya Afrika olobe loko moko pona bato oyo bazolinga basakanela ba valeur africain ko mobima na sur le plan ya religion pona religion africain ndenge boyebeli ete kimbango aza sauveur pour si kimbango aza sauveur te nkamba yango wana tozokomona toyebi te nkamba basimba biblia na kombo ya Jésus boye tata kimbango babomelaki ye mpona Jésus soki babomeli eke non yo kimbango yo na Jésus boza koko moko mbele kimbango akufaki te mais tala bazokosimisa biso batusi na kombo ya Jésus kuna likambo eza te ndenge osili kopesa exemple ya bandeko na biso oya vuvamu kuna papa vuvamu so na ebisi yo okondima te loba kaka vuvamu nkusu nzala panda aya kozwa mapamboli epa na ngai na mbeli yango ntango natia alobi imbelilu yalo oyo baza na mbanzalemba bazali awa teki na yo kotelema wana moto apambolaki ye eza ngai molundu chef spirituel mais ozomona mangombe etelemi donc ekoti na sous forme ya christianisme oyo abiso bokoko malamu oyo so afongoli po eyebana te tozokende wapi mpe babanda olobela biso ke tala mangombe bokoko etelemi ezosalela eloko moko te nyonso wana conjonction nde ezokota likambo wana mpo ke bonzambe na biso eyebana te mais likambo ya bonzambe papa c'est journaliste ebomanaka te ezali neti kalbas nkalo leo soko tia yango na mai ata na mai ya modindo edindaka te donc bonzambe eza ndenge wana ata basali ndenge nini ba désormais ke bayeba bien ke bonzambe mokolo moko ekokobunga bonzambe efo etelema moto mwindo mpe teki na koyeba ke nga naza na bonzambe na ngai nyonso tozosala vuva matelemi papa molunda atelemi papa atoli atelemi papa atoli azokolala epa na ngai mais so nalobi ndenge wana mabe mais soki tovandi yoka te kokata ngai te papa atoli azali soda mais papa atoli soko otuni ye alali epa na ngai ali fufu ya mwasi na ngai natandile mbeto alali mais lelo papa atoli akomi sur sauveur tokoloba nini de mangomba bamangongele nyonso oyo wana ezali mpona kobungisa nzela tata Kimbangu mindele soko bazosepela omoni moyeba yo koneza te omuna moto akomi na ye part mais toyeba ete ya nzambe kotikala ya nzambe totika nyonso wana tosangana tozala na bomoko wana nde mais soki kaka tolandi oyo christianisme atongi biso mpe tokomi mona moto aza na posio ya ye moko nzambe akotalisa monene na ye nzambe mpe akotalisa ke ngai nasili kokita efo donc adefinir mpe asilisa nyonso oyo eza na posa ye moko nzambe oza na kanda na bato bazobomela o mosala na yo na moni papa journaliste ndenge nza azali awa soki natali liwa Kimbangu liwa kimpa liwa ya mpadi mpadi ate pendant 52 ans mais moto mwinda ayoki ye te papa kokanza te ndenge nazali abwe na kata bobangi mpo na likambo ya nzambe jamais mpo devoir na ngai yango moto mwindo a désormais mondele mpe akotika mabele ndenge atiaki na 60 ntango ebelemi so lokuta toza na ngai na yo mpe kondima ngai un jour okokoka ngai nakokoka na mabondeli parce naza ngai moko nzambe na kiti bo nakoka te baceremonie nazosala ya nini tomoni mfumu pena aza na kanda papa nkusu na oluka ope makasi po ya na prophétie moko wana bafalsifiaka yango te donc nga mpe na kozwa ye na oluka ye mpe tokoyeba mpe parce que batémoignage déjà ezali mfumu apambola nga mo mpe mfumu ayebisanga donc okutana mpe na ngai siko obike nga mpe na soldat na yo il faut rappeler na ngai mpe na sepeli mingi so olobi ndi ngwana toya na bike songanzila to soleil déjà kokomatiki ba adopanzu ba soleil déjà donc to kozala awa to zali na bino to kotika parce que koko obi bato ebele ba mitu na mutu mundu akosambela ndenge ni mais bato ebele même mfumu ndi aza égoïste ngabite mfumu égoïste te amuto biso to bana lo poto faire play ba mais comment faire play ne mona na te
fumu abimisa na nota motote na église ne peut défendre ndenge zalaka église mon communicateur no zanga na zalit siko moko pa ko zala pe que non na jouer pe na émission défendre pe ba œuvre après ça pe ba valeur ya litonga esnaf est-ce que ba zali pe yo za lo la bangote ya solo nazana bana niti mundela zalia wa tema uzaya sango aya na noa aya na yepe ki sango na ye tondimango te sila da su sango te mundele ya gawa uzaga uzakotamula na papo ya mundele yaka awa bana yepe ki sango ngoto ndimate ki sango qu'est-ce que pour vous la sango est-ce qu'un fou mounou magese nzambe no azana ni yoza sauveur pena ya solo tonto ye bana po ki sango pour le mengo trop Christian minutes ezatena osenga na réalisation toyo kana kisangwango lelo kisangwango avanda na Rome aliana nani toyo kaena pesa liloba po ndimake ba maser ba lungwa na kisala mamosala maser ndamba loba ke so lo salanga ko bota te ba bima babotaka te nana botaka mfu te pas journaliste so na yeso ba maser ba botaka te ndimina ngai ba maser ka mikolo président Mobutu azaki mukano ke ya mikolo nde voilà ba dozo na authenticité yo maser fo lata liputa yo sango fo lata pantalon metango bango ba flama bazaki aboye maser ke ndobotla yo mwana bango batawo bon motilite sango ye pesa wana na ndimelo na kala wando botate bon papa sango papa ex sango ni nango pena ko témoigner na nzambe ya esnaf les sauveurs yo aza pembe na ngape na za obike na Afrique nzambala pembe parce que ça ka moi chaleur nzambala pembe boye ezo refoulé chaleur na poto ezali ko attirer yo ya noir ezali ko attirer eza problème ya température nga nazalaki prophète na Notre-Dame des Anges ezali troisième ordre ya Saint-François d'Assise yo ba formé ba franciscain toza premier ordre deuxième ordre troisième ordre ba bengi tiers ordre biso toza ko lata biloko nyonso na yako tikango pa tata bao bazawana ba munaki ba yebingai jour na pesa ki témoignage na trône mais au mona ga botumba yango te na ebité eza mokonzi peut-être akoko bomba mais na kanda akoki kotumbango toza ko lata ba cordon na 4 ya pantalon cordon na 3 nœuds pour na troisième ordre deuxième ordre ba kozana 2 nœuds premier ordre ba kozana nœud moko toza ki na ba scapulaire toza ko lata lokola soutien na 4 koto buto boule moko na 4 kuna batia biloko biso toyebite toza ki ko lata lisusu na ba soutane na biso toza ko lata soutane ba franciscain deux sortes de soutane moko ya beige moko ya chocolat o beige wana couleur boye net pardon ya couleur net ba brique boye ba poche belé suivant modèle ya Saint-François d'Assise biso zaki batu ya Saint-François d'Assise tozaki ba missionnaire bazali o batindi ba mission babe baza ba missionnaire te yango sko su stratégie yango o memiango awana esnaf o mote ke bino pe boyibi pe mayela mundele toyibi mayela mundele te mundele nda yibi mayele na biso mingi oki na banzembo na introduction ya patriarche ndenga zaki olobawa na kopesa bino ndakisa soki aye kokotawa bokotala azana nzambala mingi ya bayebi te epai boye kitati boye kuna pe kitati na se na monde papa mpadi azana eza signe ya paix oyo ya kokotisa kimia mindele bayiba biloko nyonso wana po ete balobake bango so otali même bapape bazani eloko wana eza moyibi eza bango te balata yango parce que signification baya koyeba bango awa epa na biso obike ozali boso caméra ko benga bandeko misu miyibi diffamation preuve exacte miyibi na koloba bongo mpo na nini na kopesa bandakisa ebele mibale kaka po fuma zonga tokozwa opena mokolo mosusu expliquer bien po basango wana pe bakomutema pasi po bango pe bayokisa biso mutema pasi bakosepela parce que tokutana bango mingi na lelo bainvitaka nga na zonga biloko mibale na kopesa yo ndakisa bwatu mindelele baye boyoki na nzembo
bakokuta biso leur wana epa na bango bwato ezalaki te bakotambwa na barado batie banzete oyo ezoflotte bazose déplacer na nini banzete milai bakokuta na biso bwato bake kuna babongisi basali betude bakomisi yango bateau dont le premier bateau du monde, premier grand bateau du monde au babengi Titanic au musicien baza koyimba na 1900 ope bakosa biso na film bongo na 1912 ezindaki kuna na poto wana première expérience. Deuxième balobi biso za kolata baposo banyama banini lokuta batangisa biso histoire pithecanthrope néandertalin bakosa biso lokuta style lo na Mali soki ba mama bazo basusu maputa moko ezaka batiaka ba couleur ebele ti lelo nini wana culture wana artisanal couture ti lelo basala kango mundele akoma kite ba sandal oyo ba mindele bayeko kutango awe pana biso boli miswana ko pesa biso ko parce que monsieur za mfumo ngena tunaka mutuna moka suka nini siko esalaki lelo oya penda o s'intégrer na SNAF eloko pesa nga révolution pour na lettre aux tanga bakopesa na référence ba livre mususu tokotanga na sekuna ba pesa bino référence keni na bibliothèque telle toke tokoti na bibliothèque wana total na ba encyclopédie batindi biso na ba maison mususu maison wana okomaka na porte ya bibliothèque grande bibliothèque du monde s'il vous plaît bakoloba na yo accès seulement aux blancs biso toza ba sango accès aux blancs ndengini et bano ko décourager et puis injustice sociale na kati ya couvent okomona que ça ne va pas kozonga biso tozonga kiawa to tengama carrément donc na siko baluka ka biso toza recherche lelo toza recherche na opeso ndaki sa mais eza politique so bato intérêt ni nango siko yo tokoloba nini intérêt ni nango bayindo bako bomba to témoin de pas témoignage parce que tu as tembelé ni noko yebisa bayindo pona église église spirituelle des noirs en Afrique et l'on noko yebisa partout ba Hollande biso na Botes TV. Merci mingi ya mona kota na wana nako yebiso que ngana za secrétaire académique ya faculté de conscience spirituelle africaine ya SNAF faculté de conscience spirituelle africaine, unique au monde, jamais existé depuis que le monde existe. Même au sein du doctorat dans la culture ancestrale, au Koyako Dinda Awa. Mais question est posée qui n'a pas l'introduction à la faculté de conscience n'a si cité. Mouindo nyonso bisika nyonso azali asengeli koya kolanda enseignement oyo na kati ya faculté ceux qui alandi yango te banda bino ba journaliste boye kolanda siko boko fongama nakopesa bio nakotinde pa matiki po ye déjà aza asi afongwama yango wana bango nyonso kuna na baba basonga nzila bango nyonso bakota donc so koti bakolongolo na no marque de la bête 666 oyo ezo ko enfermer ko éblouir ko bungisa biso soki ka balongoli yango nyonso ici au mono fongwa melobi ni kamonzo ke zalaki boy biso to tangi ba livre mususu kuna ben ba encyclique chaque pape soki a 6 mbana d'année il faut comme livre ba bengi encyclique l'air toza kuna tozo tanga ozo mona likamu mususu mais l'air to bimi ba encyclique na yaki na mona nda kuna tangi nazo mona ke batona bazakolo ba mwa makambo solo bon fimu na bango ezalaki piske bango lokola bamonaki te baputi biso na nzambe na biso esengelaki babeta biso timbu babanda kokoma bakoko na biso bamosusu kokata bango maboko po babanga bandimela bango yango wana omoni ke eloko wana ndenge bateyaki ke boteya bango ti na bongo ya mikuwa yango basalaki bongo yango biso tokomi kolanda eloko wana mpe biloko wana yango ozomona ke ti lelo mutu mwindu nanu alingi kobongwa na mpenza te mpona kobongwisa mutu mwindu esengeli koteya ye po tochange ya mundele agrafese ya mundele réussi machine ya mundele ya bino bayimbe eza na mesa soki nazokomela yango puiske mundele aye alingi te tosala ya biso mundele aye abomi nyonso puisi akoti biso na l'âge de métaux l'âge de métaux kati biso bande bato mingi tosaleli belo omoni na kati ya tragel na ngai mutu nasaleli bende na ye mutu asali camion vile mutu aza inventeur to mutu oyo asali invention malamu
réponse bakopesa biso bato bazalaka contre religion banoir moto asali bila invention oyo abimisi libende mpo soki libende alaka te alingi asala biloko wana soki nazosala biloko nyonso mpiki ya mondele ndenge olobi otandi nyonso okuti na kati ya mesa oyo ya ngai wifu nasala yango puiske mondele ntango akoti invention ezalaka ekendaka selon degré na degré ezokomata selon évolution mondele aye na évolution na biso akutaki biso akase siko azwi oyo aye biso tokosala yango puiske tosombi mpona kolakisa ke makambo oyo osalaki eza ya mabe tozosala mpo tobondela ye na makambo biloko na ye moko oyo asepesi biso eza pasi mpo boboma ye eza pasi no eza pasi te aza kutomonaka ye poussière pasi eza te tala na kuna loba na france otala siko eza pasi mpona boma mondele pasi eza te tokoboma ye puiske ye aza satan epa na biso tokopato aza eloko moko pamba emission komi na suka me mfumu aloba liloba suka loba no suka eza nini okoyebisa na bayi na olobelaka mingi te bayindo nyonso bo bameti mpe papa soki lokola okomi bameti so bayo kobotama parti ya colonisation mpo devant la mondele ezalaki basala échange mondele fois bala moto mwindo donc te génération wana babanda kobota bameti bayo koboma bato mwindo nyonso bameti batikali mindele bayo koganya afrique mais eloko nzambe alongolaka yango te mpona poso ezali koya ndenge olobi toza na direction na mbanzalemba awa te oyo ezali section nayaki mpona kosala misala mpe koya kotala famille awa nazozonga direction na mbala ya nsima quand même tokozala me bino bakorise ifo bozala quand même bakopesa nzela na choral moko nde bino nyonso ifo bozala mpo bolanda nasengi na baafricain nyonso totika bilandalanda yango nde eye kobomisa biso tolandi banzela oyo eza yango te ba Rose Croix ba Sansokil te ba catholique bampe balongo témoin de Jéhovah armée de sali kimbangisi na kombo ya Yesu donc nyonso wana ezali mpo na colonisation ba désormais ki soki kimbango babomelaki ye abomelaki na tina oyo aboyaka kenga na lingi Yesu te ni tala esika nini kimbango mais oyo nyonso basimbi biblia na kombo ya Yesu batika Yesu baya tosangana totemisaka mbango ya solo biso nyonso mais à la main do mosapi moko esimbaka silite baya tosangana po ete nzambe na biso azongitila biso benvention oyo esalaka bakoko na biso papa toza bariche ana mabele Afrique. Merci beaucoup. Mais maintenant Christian pardon faut mon amlombango kaka répondre na mutuna na ye awa partout ba clôturer na moni tol moko botobo lidoso kuna na suka kuna lidoso wana eza ponani mais na yebite so na ko mona wa si yo lebe ko l'exemple lidoso mais atina lidoso fo mona ngo wa te to ko so ba photo te na lobi o zo photo te mende na zo ko l'exa atina lidoso eza po na ba cérémonie mais na monita eza te to filma kango des enfants to filma kango te na lobi tina lidoso tala cérémonie yango yango nde à partir to sala ka cérémonie oyo nde to tika lidoso wana po na flamme oyo ya moto oleke zatol donc ezo leka mbala moko na lidoso wana ba cérémonie yango nde tout le monde mfumo merci beaucoup na bino ba etu bolandaki biso partout na monde émission bo la mokia baindo et comédien na suka mena ko pesa kaka naza le tonga funa pesa ka bana bilaka mbote na ko pesa mbuta songanzila ikala likuli isa lopinga mbuta ka songo montembula gordon mbuta jobol jema boza ebele mama masamba na ebike boza ko sepela ado panzu mfuma Kongo donc fumu mulundu makese yo papa matiki koko matiki bisoko zaloza ko sepela donc ngai naza na ngakaka motuni ba question basango o pasa na posa ko loba aluka nga numéro na ngezala pe na émission donc nga naza na rapona ko éclaircir peuple noir parce que bobungi eza trop identité na biso to bungisa to komaka ko copier culture africaine ya européenne donc pour nga émission na bino bolamuki ya bayindo ezana pour na kolamusa bayindo parce que les sauveurs ya bayindo iyo nazane pembeni pe na kozala zalaka na en tout cas Bote Stivina église et SNAF en collaboration
tozali pe tokozala kaka en tout cas na pesino bai tokutana mokolo ya mokolo mosusu.